Nanga esika nzamba zwinga pesika komisinga lelo etake musali na ye nzambe vraiment genre le comme baka eza zarité mais nzamba pourquoi permettre ki makamuni so salama parce que vous savez maman abotinga azalaki mutaliboma maman abotinga azalaki mutaliboma na botami na zeme mutaliboma azalaka liboma parce que na tsolo ka lisono nete parce que ti lelo na yebi ni famille papa ni famille mama ti lelo kana bazwa kanga itango makufaka bato balokota kanga babotolange pa mama parce que mama azana kuvanda wana place ando fana balabala wana bato bande ko kabile biloko bande ko aider justement na Kinshasa na matete itango mama kufi bazwa na âge à 3 mois parce que mama na bali na pa mobota ndaki na ngana ndako na ye abotinga bazwi mama bakini na hôpital parce que moi ça wuti obota bakini na hôpital tellement na bota maki primature bazwi nga bakini na botenga na boka mama bakitanga na couveuse et directement maman ndo lela il peut sanga chansar na ngai il peut sanga chansar na ngai ndesi ba pesa nga ko bwa chansar ya ko sunga ko kabelo bike moi ça wuti ko bota na mwana chaque fois nga boteli mwana banda ko boya ezalaki na maman banda ko aider maman azwa ka ngai tango mama kufaka abanda ko ele biloko na tongo ele mo lipa na ti ele biloko ameli mama rando melisanga kana bongo et ne osala ki na kofi âge ya 3 mois et osala ki mama kufi et tango mama kufi mama wana yeko senga nga na boka ba soda aya sengi ngai na yeko fa de panayi mama azaki na promo bota ndo bota te na ke fa de panayi et na yebaka na vie na nga mbaki mama na boti ngai wana parce que lo betela ngai lisolo te na yebaka mama na ngai wana parce que banda ko aider ngai ti na ko kisha âge ya ba 6 ans ba 5 ans so na bosa ngiti et osala ki mama na yo kufa plutôt maman na ko parce que ndo bota te tango azwinga na ngo vande pa na ye sala ki maman na yo choisir maman na yo bota tango aboti na pasi ya kobota maman na yo kufa et tango akufi famille ba ni ko maltraiter ngai ba ko ebisa nga vérité que na l'âge de 6 ans que on a daki maman noté to joie ko na mutaliboma yo za ndoki mutoli maman na biso parce que tango kutana ba ninga muso libanda na yo créer kiri nanga dino créer kiri na kutawana na yo koma fazer na tika libele ki fazer na gambela et na gambela wana no sala ke kokota na ko yiba ko botola biloko batu ko yiba ba téléphone ba prince donc vinanga mobimba e bande ko leka vivana ka kuna lia na bike fona yiba ngal to no yiba place mobo na vivre le 31 décembre to kota place moto ke yiba na nzila to tambola papa to kutana papa moko papa na simba valise ya mbongo valise plutôt valise ya mbongo ta simbi valise na kata valise wana otambola so to valise au père on est le 31 c'est le ba futi na la na kata saki wana to la neto minasi to la na père wana to kana bulo so kete bulo sali mabeti to boto le saki na père na kangi to ndo wa père ka saki ke mbongo eza na sur les chats na bimis na beti père wana na mutu pas sauce makile bibi père na kangi ka saki na maboko na mekina boto la père wana saki akanga na maboko na zune masana msoye na nzeta beti kabisa matika to kat nzeta zune nzeti ya beti nzeta mutu pa asana kwa ko ya koma kangi ka saki to benda saki bakangi na maboko na zune chat na ndo beti awa pa mkwe ukani ndayo lâché to soit ça qui wana to kena to tala na kati bata difrezate ba papier na ba papier auditora bombe wana papa na lali na butu na auditora bombe j'ai vu 2 personnes na kati butu ba paraître liboso na nga ba bisinga chansa il est temps maintenant Michel Osuke Koki il faut que nous sala musalo nzamba bengela na samoki Michel Koki na surtout qui na pongi to rappelle na kodeka mutu ka wana papa mama na ndokenda ti a se retrouver na rond-point napena kiti na rond-point wana na nous la sko mer wana na banga te na destina bien lichette na ngana rond-point za sur base na ngati biso la social so na keta na kena o victoire so na kuti balinga na bayanke tala bayanke bana social ko même si basala nzambe na vandi na mila bayanke na vandi na mila basala nzambe na comprendre que bayanke bana bolingo makasi ko même si basala nzambe. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie.
que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nanga te. Bangusa pinzoli nanga, longola soni nanga, sembola loboko na yo, naleli yo papa. Nzambe na bombo, Nzambe bika moi, Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous cultivez sur une nouvelle tendance télévision, votre chaîne d'attache. Culture d'excellence au rendez-vous. Comme vous le savez, nous traversons une période de festivité. Déjà bientôt, ce sera le 25 décembre, le 1er janvier également. On va fêter ensemble et surtout, nous prions à ce que le Seigneur puisse encore nous garder plus davantage. Bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez. À la prise de vue, ça arrive mal accompagné de Gédéon Gaé et la réalisation qui est signée Jonas Zouzi et Jordan Panz. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Alors nous allons prendre le tout premier élément, c'est la fondation Nélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins pendant cette période de fête. Vous avez besoin de soutenir les veuves. Pensez à cette structure. Yo Zolia, Ozomela, Kanisa Peba Obazani, Yo Ozali Kosala déjà programme pour la fête. Ça a fait programme pour l'orphelin, Bana Obazani Bitike, Obazana Motorosel, à la préparation pour la fête. Alors, une fois au Sali à Monzambe, à Kopambola. Nous allons parler en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Menza. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de partager ces plateaux pour la toute première fois avec ce prophète qui vient nous rendre visite. Donc le prophète Chansa ou Chance. Voilà, mais il est comme le Chansa. Alors c'est quelqu'un que vous allez découvrir sur Nouvelle Tendance Télévision. Prophète Chansa, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour papa. Sentez-vous nu. Bien en Nzambe. Merci Zali, première fois dans la Nouvelle Tendance Télévision. Vous avez l'habitude, vous allez congolais. Depuis un certain temps d'ailleurs, quand on parle de congolais, tout le monde a des pères et des mères. C'est-à-dire que vous allez congolais, vous allez une sens, il y a patriotisme, vous allez obligé, il y a cause à impliquer dans la mademoiselle Kolikanakati en Bokanaï. Alors un message, dans la déco va se retrouver. Narucho, Kiwanja, Bunaganya, Kiwanja partout. Sika Oyo, ils allaient couper la moto. Message, nayo tant que congolais, et tant que Moussa Nzambe, na ba nekono baza na côté. Message nanga eza ke Nzambe en soutenir bango, pe Nzambe aza na sima na bango, eza na nguya mote le kibuya Nzambe, to taka ilika na Nzambe na bike nyonso ele kamalamu. Et to bundaka poto longa te meto bundaka na kati elonga parce que Nzambe isi alomisi biso. Sika Nzambe alola protéger bango sika bazali. Amen. Je valide parce que je suis chrétien. Et d'ailleurs, il y a une information qu'on venait de nous transmettre il n'y a pas très longtemps. On me signale qu'il est déjà à partir de Bunagana.
Alors, je vais voir le message. Je vois que nous sommes derrière le FARDC. On signale qu'on vient de récupérer 90 jeunes de Kiwanja, bien sûr. C'est matin. C'est-à-dire que le rebelle qui sont en train de récupérer les jeunes. C'est la machine, nous sommes allés côté Abonada, nous avons vous allez m'en prier dans la découverte de Kiwanja, c'est tous les jeunes garçons, faites très attention. Alors tout le temps, on a un pour que Mamona, Simba, bisouté. Sur les autres, les autres apprennent à utiliser Mamona sous, papier ça va même forte, va combattre les sous-cas, va congolais. Les autres, vous allez à plaisir à partager le plateau. On va quand même expérimenter la grandeur des dieux, comment est-ce que nous avons ça là, parce que nous avons tous un année à Tambola. Alors, l'histoire de ils allaient, vous allez, maman vous poussez, vous allez vous faire le témoignage. Puis, vous allez vous dire pour comment ici, vous allez. Ok, merci. Ndambe Ajwa Lukumu, Ndambe Atali Songo, nous sommes en Nanangonga, Ernio, partout dans le monde. Si Kanzamba là vraiment apambola bino. Et na bengami na kombo ya prophète Chansar Musongi, et si Kanzamba là apambola bino. Des pères et des mères. Du père. Congolais. Oui, Congolais du père et des mères. Voilà. Ok. Et comment là ma tout méthode, ça la fait plaisir. Ok. Ok, je suis Congolais, du père et des mères par volonté de Dieu. Et la ligne appelle ça témoignage nanga et si Kanzamba zwinga pe sika komisinga lelo eta ke musali na ye. Nzambe vraiment genre le comme dans baka et ça arrêté mais Nzambe pourquoi permettre ki maramunio chez salama. Parce que vous savez maman abotinga zalaki mutaliboma. Maman abotinga zalaki mutaliboma na botami na zeme mutaliboma. Donc maman, azalaka n'est normal d'après histoire babete là. Non, batika la bete nga histoire était normale té, ba se retrouva ka azalaka liboma. Parce que notre collègue ali solo n'était parce que tilelo na bi ni famille papa ni famille maman tilelo. Na botami na zema mutaliboma, maman azalaki liboma et après avoir ko botanga na botama ki primature. Na botama ki primature. Tant maman botingai ba tanga botinga na mabele ya botinga na seba botenga ba junga ba kenanga na hôpital na mapaka ta cordon. Et tant ba comme moi malem. Faites chance ça. Maman pour oye quand même que maman bota zalaka liboma lisolo oye ba kamwe pa yana. Lisolo ba betela kanga esika na bazwa kanga itango makufaka bato balokota kanga babotola nge pa maman parce que maman ana kuvanda wana place ando fana balabala wana bato bande ko kabele biloko bande ko aider justement na Kinshasa na matete. Bande ko kabele biloko ko aider c'est ça ndi ba bete tango maman kufi bazwa na âge à 3 mois parce que maman ba ina pa mo bota ndaki na ngana ndako na ye. Ok, toujours on a lisolo na ebi ni fama pa ni fama matilelo maman botinga zaki mutaliboma et tant passe au bote kangié abotanga dans l'espace place avec wana tant abotinga bazui maman bakini na hôpital parce que moi ça wuti obota bakini na hôpital tellement na botama ki primature bazuinga bakini na botinga na boka maman bakitanga na couveuse et directement maman ndo lela ibo pesa nga chansar na ngai ibo pesa nga chansar na ngai ndesika ba pesa nga kombo chansar. Ok. Bazui moi sur Zali na liboma afin na matete quelque part na mon message ndeza la kali liboma na tourna kawana. Voilà. Ayi kozwase ni bozeni pe o azaki to ebi pété parce que mi ndeza la kala mutaliboma zaki normal à un certain moment au moni a combinaison. Mutaliboma na parcours il y a 9 mois pour garder grossesse. Maman pour supporter yangote ayi ko bota moi na prématuré c'est-à-dire que moi na bota na kokisi ba mikoloté abotio moi avant et c'est nga qui ko protéger moi na wana azalaka très fragile ko zoyer ko tia na couveuse pour azwa mikolo akemba donc yo bazwa ki o partir bandeko o maman o azaki na problème na robota. Voilà, non, tant que je suis à l'hôpital, je suis à la couveuse, maman m'a dit oh là, il faut pas s'engager, chancer dans la bimanaï. Et ne va pas essayer de tomber à l'ongoni dans le bon, si on peut s'engager comme moi chancer, moi toi peut s'engager comme moi chancer comme maman au bout avec les boma. N'a pas s'engager comme moi chancer. Tant qu'on boit tout là, on va qui va tenir la couveuse. Tant qu'on va tenir la couveuse, na simanango, quand on a la couveuse, l'équipe mikolo, non il va dire mikolo, t'es ça là qui va bazong singa na boka maman. Tant que bazong singa na boka maman, maman qui mananga à l'hôpital à se retrouver zongi sur libanda, nanga na maboko. Et tant qu'on zongi nanga poilia bat bande ko sunga ko kabelo biki moi ça uti ko bota na mwana chaque fois ngabo tele mwana bande ko boya ezalaki na maman bande ko aider maman azwa kanga itango maman kufaka abande ko ele biloko na tongo ele mo lipa na ti ele biloko ameli maman rando melisanga kana bongo et ne osala ke na ko fi âge ya 3 mois et osala ke maman kufi et tango maman kufi maman wana yeko senga ngana boka ba soda aya sengi ngai na yeko fa de panayi maman azaki na prendre mo bota ndo bota te na ke fa de panayi et na yebaka na vie na ngamba ki maman na boti ngai wana.
parce que là bête ngali sur tenir ba ka maman ngai wana parce que bande ko aider ngai tina ko cha âge ya ba 6 ans ba 5 ans sur na bosanité et yo sala ki maman na yo kufa plutôt maman na ko parce que ndo botati tango azuinga na ngo vande pa na ye sala ki maman na yo choisir maman na yo bota tango aboti na pasi ya ko bota maman na yo kufa et tango akufi famille ba ni ko maltraiter ngai ba ko ebisa nga vérité que na l'âge de 6 ans que on a daki maman noté to so ko na mutaliboma yo za ndoki mutoli maman na biso et directement ba ko benga nga na komi fazier na komi fazier et tant na komi fazier na bandi ko enga na ki fazier na ngawana nde sika na yaki ko kutala na maman moko maman na zunga biyo ko telinga na boete akia tikinga na orphelina atikinga na orphelina na orphelina yaki ko vana na kati orphelina ko lia bien zala kité yango moni bo orphelina musu bana musu bo sala ki fazier libanda lelo eza bana musu bana na kati orphelina ba obi mali bana parce que ko lia bien zate ko lata bien zate suivant no sala ndeni soki ba tube ko tikile so biloko na orphelina ba kolo ba orphelina na ba musu ba zala ki wana ba ko so biloko bien ba kino ndako na bango ba wa mabende ba opesa bino so ba yotikila bino bilamba ba ko so bilamba bien ba poni bilamba ba kina wepa na bango oya mabe pasuka ya mabende ba opesa bino sani bolata parce que comme qui polia biotonda il faut que nos sacs qui faisait qui porter libanda il faut que ça qui portait il faut que nego iba nde ozonga no fena donc fena comme le quoi lié moka ya olala parce que on lia bien ça la quitter yango moni ba fazer rebele ba tonda ba oyiba ba boto la ba tumana ba centre d'orphelinat pour qu'on lia bien ça te suivi bien ça te ba musomo na ke biloko yaka ba raché yaka ba ko tala ba tu ba orphelinat mais bango ba ozonga ba kino ndongo na bango omona ba tusube to tinye mbongo ba saja loso to tinye biloko boy même sou comment bolia ka mbala mbongo bolia ka loso même sou loso a pembe no fena bula ilango ti lobby donc pour tonda il faut que nous luka libana to no benga ngoza kalima obi ki ana ke luka la liela na tona na ozoka kalima na pourquoi nde sala ke tanga no malibanda na yokuta na baninga musu ya ki fa fazier to komba fazier na gambela wana na longo sko felina banda ko bima kozonga parce que tanga no kuta na baninga musu libanda na yo créer kiri nanga na yo créer kiri na kuta wana na yo koma fazier na tika libele ki fazier na gambela et na gambela wana no sala ke kokota na ko yiba ko botola biloka batu ko yiba ba téléphone ba prince donc vinanga mobimba e banda ko leka vima na katuna lia na bike fona yiba pona lata fona yiba le mama na singa na tina ndoto na lati parce que na yiba ki ni famille papa ni famille matilelo atali bande comme ça ngana na ndeko ngana yibi nindeko et na kata ki faisait wana gro sala ke mutatiki mutota ngona batu ba soma biloko na zanu ko yibie mweloko bisu suma ngma bomanga likola nzala na vanda beloko lela te nzale betanga na bi non ko tika boete na kenda ba mero bateka ba kwanga na balabala na kenda yibi kwanga na moyi batu ba monanga na yibi kwanga na yibi miss bandi olandanga na ndo liango na munoko ba kanganga ba betanga mabe ndeti penaliwa etant ba betinga ba otika ngana na yo kende et comme âge comme ko ko pusana te yo kota kikuluna ko kota to bandaku bato bakanga bandaku ba porte ya ba chete to saka so tena chete kota na kati kaka ndako efungwami to kota na kati to yibi lichette lichette akana lo mobo ya benga ngo ba crochet ba ko kanga ndako za ba bende bino ko pindola bino mabende to kota na kati to yibi to seni to bimi nango et comme penda vipo ebi ke pona lata fona yiba donc ebi ke tiola mungina tongo ebi ke lo fona yiba ta 3 téléphones 4 téléphones to banda ko sala sona bina victoire wana bato ba fina ba téléphone ba mitu ezala ka net ba 207 ba mitu ezala ba vitre longwa et ngana boya sona moni mutu kele kana na rode mutu ka wana et banda ko kende sona moni to fina téléphone ayibi téléphone akiti na kimi et comme penda limesano et ne sala ke na ko to ba prison na sali plus de 7 prisons na côté prison ndolo 2 fois na côté 5 fois prison makala CPRK na côté et maintenant ba no sala ngangolo ba prison tout na ndoko tata 10 fois na ndo futati est-ce que on est au vanda bomoni papa libération yi ba benjo benda chance bima obimi et maintenant ça la même fois parce que mutu monta ndo landinanga so continue na prison au fandi na côté prison ko beta inane nengo banda nengo sukila mona kata basani ngolo seni obimi et de prison moko na kendaka prison dossier moko ya vol main armée de ça vol main armée to akana vena so moto ndo yibali na munduki vena zalaka so ya beti munduki likolo pa so let bato ba changer ba mbongo wana donc autant isikate ataka so ya charger mundu ki abeti pa soit braquer arme ou chimia beti ça de kolunga no na retirer mbongo wana bandi okima ata to kimi mbongo ateza combien ba ko zoka $100 malamu no zibongo mi katel na ndenge nawo et na bane belé bo sala ki yanke libanda bane belé bo sala ki faisait pour na place encadrement vanda te yo mwinga na bisa nzambe so na pambo na funa tonga centre d'orphelinat funa tonga centre moko d'orphelinat ko zo bande ko bo soufi ba fazier wana ba kuluna wana parce que elo musu sala ke bango ba yiba eza cause nzala
à la place on lia telo colette nyo so ba no sali sanga bongo zaki akozanzala so la ki na cadre bien offert na ngena se libate so la ki na cadre bien offert na ngala malibana tela comme affaire parce que na kamna na sali makambo belé mabe omsu na raso na vani lo na otala na osenga nzambe bolimbi siler nyoso. Imaginez nga na komba na niveau ya kokotela mutu na ndaku na zwi mutu na kati mutu litoi to na kati mutu kingo po ibaka atevo ke teka 50,000 zambungo olia po zambungo olia na ibaka na bona na moka le 31 décembre so na bo sente ba 2004 2005 to kenda ko iba na butu parce que ton nom benga on marche autant mona li cheti to aki 3 personnes ngai masana ngajo de monstre na micho na boloko si le bakatela 25 ans de prison ngana masana mutu akini moki konda personne na mazali na sama bele na kile ba masana ngaba kuna tondo iba na bangu na moko nani tsukomone kiminga double bord et double bord na micho aza en prison il pas en prison to na ko iba na bangu so to sangal to no iba place mobo na vivre le 31 décembre to kota place moto ke iba na nzila to tambola papa to kutena papa moko papa na simba valise a mbongo valise plutôt valise a mbongo ta simbi valise na kata valise wana otambola so to valise au père on a les 31 c'est le foot bon na la kata saki wana to la neto menacé to la na père wana to kana bulo so kete bulo sali mabeti to boto le saki na père na kangi to wa père ka saki ke mbongo ezao na sur les chats na bimis na beti père wana na mutu pas sauce makile bibi père na kangi ka saki na maboko na mekina boto la père wana saki akanga na maboko na une masana msoye na nzeta beti kabisa matika toka nzeta une nzeti ya beti nzeta mutu pa asali kwa ko ya koma kanka saki to benda saki bakangi na maboko na une chat na ndo beti awa pa bukwe bukani ndayo lâché to zwa saki wana to kena to tala na kati bata difrezate ba papier na ba papier ata 100 fois kata nezate ba papier na ba papier le papier pour se dire la rapidement attaque 10 fois na carte ezate donc ils ont tout sous batambola déjà ba lia ekala otambola parce que tant ba papier ta misala ba tikaka mais pas na kangi c'est pas na les gens voter il y a beaucoup de personnes ba otambola si ya ba lié bango mais otambola na déjà okufa papa na akufa so pas dans vie to éviter et nyo soni ba non sali sanga pourquoi parce que nazaki na place on liate nazaki na place on lata pour lata faut senga OK iba plutôt Polia il faut qu'il ne vive donc il combien de la vie nanga imaginez combien de temps on a tout dans le minzambe lo noti nanga na mokili jota molimo nanga na kufa jota molimo nanga na kufa bakanga mukonsu na kenda prison mutaka ko talo azati Polia il faut que ne moninga na asalo alali na ninga sima nda pesio kwango lié Polia il faut moninga na kenda alali na sima pesio fufolie parce que plus on lié za la quitter pasi parce que nyo soin dans la mission on fait na bazwaka soin na nga bien bazwaka soin na biso bien encadrement ezalaka propre même si biloko alinga okomate et na kati wana nasala mabe belé oza batémoin so toye tobeta yango eza mpenza bapartie ebele na makambo nasalaka na kati ya prison na église mo tokenda koyiba makambo vraiment eza ebele oyo nasala na ta na nga kifazer et tosote mwa mbangu parce que ntango toya oloba tobongisa toya oloba makambo mosusu batémoignage mosusu etikali nasote mama place na yeke okutana na nzambe esalaka nde nini nafanda moko mosusu piaka ezalaka bale 31 oui ezalaka bale 31 bale premier nous avons avancé un côté on a prison ya suka po bima esalama na ndenge bon histoire prison ezalaka dossier ni bakangelaka prison suka nakendaka na dossier ya vol main armée na vol amu parce que nakoti prison de l'eau deux fois na boche moko dossier suka nakendaka dossier vol main armée ezalaki na vie na biso moboye azalaka na bangaba vie wana tondo oyibana ezalaki na munduki tondo oyibana ye esalaki nakende prison ndenge nini tokenda oyiba na ye na palais moko tokoti na kati ya palais moko palais wana ezalaki nini camarade neti yo ozala camarade na yo parce que yo moni ke camarade azwi la rebelle autoteka lopango autoteka lopango ayesko tu autoteka masana mo autoteka lopango mais ana la na palais bapise mbongo lelo mais non camarade te yem ta sombe lopango pa bato wana parce que bano beta ngana kuta bon déjà na soda na babeta déjà bongo père wana azali commissionnaire à mapango asignala bi ke lopango masana auto so mbongo lopango bazwi mbongo lopango lelo mais il faut que tu aies ben un esprit, il faut que ça fait parce que ngana na kola déjà na esprit. Singa ça faut to kota. Azu bichette apé singa yemo azu munduki. To la muki bina buto bito bito ba to to son balé pour to travailler boulot na bien. To koti na butu pas charger munduki abeti pas na porte. Ba to ba ki masa de funga mi to ke to si palo to kangi to tengo kadina. To si palo to kangi kadina ba pale za ke bi li place wana. To aki na via na yemo kala si so ka moni ndako yangwana ya balu kazo ni na ye. Tout le monde parlait au Kangir. Prison nga suka ezaki tokenda oyibana viwana tokenda mundu ki viana na arme nga na lichette
to koti zaki ba parler ba kanga ba parler mineno za ba kana ba baya na koti li chef bien kaka parler fungwa mi na nia ti porte fungwa mi ko kota na koti via na koti abeta bali moko likolo pam ba perdre na tout bala likushi et nzoka ndeta mangambwane salama père wana koti na kata zuba mbongo abomi sa mbongo tina kata ndako boteke le pongo le bomi sa mbongo père na botela bomo sote a koti na kata azui sac ya mbongo apesi biso tanga tu sac ya mbongo apesi biso sac ya mbongo apesi biso to bandi obima nayi ngana simbi sac ya mbongo va okadrenga to bandi obima nayi ko bima to bima ka to komi na direction abeti bala soda banola na biso beti bala likolo pa tant bala likolo ba soda abeti bala likolo to zui chimie ngana kimi boy ya kimi boy ko kima na kimi na soutien na kibata na lopango na bata maki wana ko kwena kata wese na mbongo na maboko na mutu na kata dusha ndo sokola et tant on a kwei boy pour na lichette père wana latinga mono na lichette tanga latinga na mbelo mbongo wana ba mbila be bakanginga wana to bakanga ba betanga makasi na ipe crime ndeti liwa imaginez ba bloquer nga libende na luketu libende na mutu ne bonne makulu ndo betanga la saka muna tambola na boya na bina tsala tambola soldati na tambola nga muna iba na machette ba betanga na boya ko la tsafe na nga tina kena prison atikalo la tsaite ba kena nga na ipe crime ba tina nga no auditorat Gombe na commune auditorat Gombe wana papa na ligne na butu na auditorat Gombe j'ai vu 2 personnes na kata butu ba paraître liboso na nga ba bisinga chansa il est temps maintenant Michel Osko Koki il faut que nous sala musalo nzamba bengela na samokili mais monsieur Koki na surtout ki na pongi o mo domina moni na la lisuboe na yo lota ndoto ba bisanga babi o mono za bokeno paite o bima no siko ke banda musala nzambe siko abino ke paite na no banga la ke prison na bi okeno na zonga su prison ndolo kuna za makulu kolia makulu ya moni ba yekebe ba sala ba ventima yekebe su ba kenda prison ndolo ba lapa parce que prison ndolo na saveur commandement kuna ba yaka makuru makuru za madesu mu ba desu ba santina peluche ebota wana lemo malami no madesu ba sangisi na pondu leo madesu ba santina fumbo leo madesu na peluche leo madesu no bandunda mo ebota ba sende boy leo ba lebeli binongo emsu fubo le fumo ko mukeka boy otonda kudute ba robe wa makuru ba to ba kenda prison ba yebi era saveur commandement nanjo le binza zonga su prison ndolo nanjo lila ti évasion et salama na prison ndolo ba kufa na biso zanga na ta prison ndolo ni évasion na ba nanjo le la binza na la butu no ki mutu mo esinga biko banga to kende prison ti awa nezo bima o ke sala musala na sutuki boy na pongi na vana na bia na obima na mita mukena mona camion e ba mapé biso ba papier liste kingani beleke kingani na ta ba mapé ngai comme on appelle bien ba mapé nga prison ndolo et tant no ke na prison ndolo na sana bilomi bale na bin nzambe na yi prison no ke ne dominer ngate menga na contre la prison na imaginez ko comme na commune ngata prison ba yo tanga ba moko commanda pem ba yo comme ça commanda pem na prison ndolo na comme non mais ça na commanda chrétien tant parce que tant comme kuna baleta na kolove za deti na prison makali zalake o pepa wese o sali parce que kuna na ndole zalaka ba fongoli dal ba biso luka diama o bano fina ba nia wana boy na ta dal so fini ba nia sili o bano sala musalo malibanda te pendant 6 mois au moins libanda ta ba ninga so ba malibanda bozo parce que ndole zalaka ina de temps pepe ina de temps période bimi pe koti ina de temps période trop bimi ina parce que dans son a besoin te ba 50 ba pavillon boy parce que pavé ma inédita bime koti parce que ma butu azuka on peut pas koti inédita parce qu'on a kati on a ga bovana boko dans 1000 personnes we seka wana bo sumba wana bo sokola wana bo sala tout na kati wana parce que tant on a commis wana comme ba le kabalu kabadi ama mswa kia lukia mais comme na tout na RK parce que to kenda ba 150 boy bango tout ba soda kanga mona ki civil parce que ba dossier aux indices militaires aux dossiers na soda ba kenda kandolo na yo vanda wana bavandi singa libanda wala to bavandi singa si comme na tuna si yo vanda no zila na butu comme to sambela ba parce que kuna basambela ka religion ba musulman ba sambeli ba bouddhiste ba sambeli ba non ba musulman ba sambeli ba catholique ba sambeli ba réveil ba sambeli donc batuna ba sambela na ndenge na prière so comme na tuna biso ya prière to banda parce que c'est na banda ko kamba prière et voilà bala liboso yo pona ki ba église de réveil église non sambela mo musulman ba sambeli na sambeli le mosco yo tombe que to musulman ba sambeli ba sisi ba t'inquiète de réveil au sambe na ngapena côte na église de réveil to ndo bonde na bango tango ndo bonde la ti fanga no tina ba sije nga no kam no so prier na no yembisa ba no yembisa na yembisi na kami prière mbala liboso na kam ba prière ndede na kambaka ba c'est puis na mo bien ka pasta na so komba pasta ba yo tanga commandant chrétien mutona ndila misala wese nyoso
donc so mutemba la liboso na prison ngam no zoé na comme tu ne sais so musala so pour na so musala te fona peso kwanga faut bien kwanga pesi ngangu parce que nga vibration ya kate visite ya kate donc pour liya ka faut so muto ko tika na boloko yo zuye balo sonde no sala so musala te optanga kwanga yi musaleli ka bongo na lo commandant chrétien na okoma commandant pem ça bato ba ko tia ba na prison mo so ba misi na prison so mpepi na ba ya kana ba no bengala ni bokota bokote osali mwendisi we na komi osali na kanyo na diamba parce que kuna mbongo ko takate mbongo prohibé sana libende ko takate prohibé parce que so ba elio neti biloko lia ba elo ba kwanga so ba elo ko ngami ba le ba so ko lia moko des bâtiments za ba chef ba kenge ba mbilo ba kenge na so libanda wana so ba elo mbongo no lia ngo be fo simbi so simbi sango libanda pas des bâtiments quand on a posé 1000 fois que so mena ngelo ko parce que kuyo za kuno za libero so ba mbongo te kuna mwasa ko takate yo moni bato be basala ba kinyanke ko bakenda kuza makala so bakenda ndolo na tungu na nya isave commandement basala kinyanke te parce que eza na prise mo beta wana benga 1 contre 100 1 contre 100 nini so nete moni na kuza makala bakenda cellule so kuna eza 1 contre 100 na 1 contre 100 na bazo ba vandi sur place moko ba bloquer libende ba bloquer na mbudu litanga moko ya maye tangelo place moko ka place on est ngolo ba silio tambolo na nzoto ba benga 1 contre 100 on va dans les bon là bas ça là on peut de 7 fois na lela maman na mo 50 mais zo molimo nanga rien parce que tomba ndeni na vana kata prison papa mo balé na butalo tindoto ayi na kata prison abeta déjà 6 ans malé na butalo tindoto abisie ayi pa na sambela pona na prison abi ala muki na konga singa bi pasteur lela butu singa ngabi abe anga pasta na pasteur abe anga pasta pona kamba priya mo msuso ande ba mona ngani abe anga pasta on lela butu ndama bi sambela pona na prison na sambela pona parce qu'on avait déjà 3 mois na sambela pona ça va premier ati na ndo boni la pona binzambe ndo tinja pona nga sambela pona nga big sab na prison amen et on les cas 2 jours pas libération frère arabe mi prison moko lisu na pavillon 3 là na butoli to ba tinda yepa na boni la pona yi là to bima to na mpepe na moni chipa na benga mundelo te je na benga papa ya na pusani on tamba bisingo boni la pona nga na bima na kata prison na boni la pona sala nini o nga na violaki ya ça va na boni le pone na mito mkeno ka bimi prison donc ba ko ya chez yo o boni la pona wa la prison mais yo moko tikala na bi rien nga na boni so na mututi ko ba banti rien na o maso mutu so yeta boni pona nga na yela nga na kwanga on a ilo kwanga na nini na mwamba o lié o boni le pona il faut que bon je suis allé dans la prison na moni 3 personnes encore ba paraître à liboso nanga ba bisinga bi il est temps maintenant OK osala musala otunda mabengela o osala musala na surtout ki na bi makamu na mona ke ngukuna no mona ngo suswa na mokenda na mesabe na prison na yokutana ve moko na primerie bazaki bato ba protestant ayo andoko te ona na prison to ba ko te o te amoni na télévision pas tellement osala musala na munene ndo sakola pona nga Dieu prophète de Dieu pesinga ba message na bio mama lukuta o douter na doutenga na yanke na kufa la kiyanki ba yo sala na beta une année na vandaka mo msubo na mona papier libération yi ni no sani na obima na prison et tant na bimi na prison na zongi une victoire qui a gagné lisu ya makasi on dit ba betinga tonga obosani na nyonso tu na bosani ba passe tout na ndoba na prison na bosani makambo nyonso ki yanke yesu ya makasi mukomsu na vanda penda boye ndale betangelo ko liezate ça te va na déranger nga na obela na ndio lenga et tant no lenga na sa pongi wana na lali boye na omona 3 personnes encore moko atemi makuna nga moko atemi ba bisinga sava siko mission ekoki ka bato na mona na ndoto wana ba bisinga mission ekoki bole zayi na ndoto te za mambo moni so lali boye do vision nocturne na ko benga ngo na vandi boye mona makambo ndé sala malwa mambo esala na moto na moni ba zinga 3 personnes pa ba siminga moko siminga makulu ba matina nga likolo bande ola sanga sko ba partir ba nzuta batu na mona ba miso abatu na mona makolo abatu na moni ba nzuta ba secte mibali ya batu na mona ba oyebi ndele so sali mitu ko ba pièce de rechange ezalaka nzambe pesa ba pièce à rechange ya batu ayebi sika bi chansa tant muto na posa miso te sko yo zulai tant muto na posa sexe o faiblesse sexuelle te sko yo zulai tant muto na posa boy ala singa place mo bana bazala ki belé bana batondi place wana ayebi singa tant muto na posa bana te sko yo zulai mwana na surtout qui n'a pas pongi na binzambe mais ça on ni mona na lati na binzambe na lati polo na lati na ona lati na patron na na lati kilote na mona lati na mukuse to tobola to nokota mbongo na kota moi 600 francs na katia na la muki la pongi na bi makamni na moni
Mi prince na bina lukata na beta na kota prendre lukata na beta na téléphone mon so ba kisi na baye. Na bino no yibe le téléphone beta ka téléphone moko. Na temi na prince amoni mère moko de kana ba iPad ba téléphone minene wana tango misika wana. Wana sko pour la double SIM longi comme na pour Android. iPhone moi minene boy. Mais on a fini on a mutu kana minga téléphone fona na noka na yibango. On a oteka ngata ba 100,000. Na so mo kisa 50,000 50,000 so mi parti na so mi bati na so mi ferme na so mi body et ça na grand garçon. Na bina prince on a ndola na mutu kana. Papa na ni mutuka pas mutuka et comme na victoire na yiba mutuka na raté na bino la na mère na kiti tanga kiti a jusqu'au téléphone à côté dans le sac la mère on a la naga place mulili la bête sac on a ki mana parce que na ki des téléphone yiba téléphone wana na moni mère na zu mutuka pas ya rompe ngaba a mati mutuka pe na kodeka mutuka wana papa mama na ndokenda ti a se retrouver na rond-point na pe na kiti na rond-point wana non la de comme wana na banga te ngana destina bien lichette na ngana représente sur base d'angate biso la social so na keta na kena o victoire so na kuti baninga na bayanke tala bayanke bana social ko même si basala nzambe na vandi na mila bayanke na vandi na mila basala nzambe na comprendre que bayanke bana bolingo makasi ko même si basala nzambe ba makasi ko basala nzambe na juile la landi mère wana sina comme na rond point na moni mère wana ce qu'on non lukane na ko sana iba mère wana na moni mère na matibisia matadimao suite vex na bosanité pa na bi mère na zangi rien na ka moni mo singa la ndai na boto le téléphone wana na rodé mutuka wana papa kitina na boulangerie sur na bosanité na boulangerie na moni muta subisi na cité vex kitina boulangerie après na kiti wana ta na kiti wana boye na ndo na sko mère na bi akala ici la tena boto le kamera na singa na mbango mère na ndo kaita ba kaita na binoze la pesa mulili pona boto na mata na tabo mère na matimu tukezo kende ki mwenza na bi na raté bo on a cité pombo ça comment kende ki mwenza gare na bi na raté bo ya rien na la d'abord wana ngaka funa na boto na mère na bo parce que na ki sing na ki bien lichette nanga na bi les chette na ngo boy na boto la téléphone na l'aise na bandi olanda yi papa mère na bu aokitana ki mwenza takoti kimwenza na moni swa tanga kitinga pe na kitina kimwenza na moni banu na tamba benga bisava lokwa ndela mabele na mulini na bazamba wana na boto la téléphone na zamba papa la koti na kei na biseli na boto na koti na kei qu'imagine tant to kota zamba directement to kota zamba ya luzisi la to kota zamba luzisi la directement na moni deux personnes maman moko na papa moko so maman mutayaki liboso nanga bu akoyi na makulu nanga bi papa to beti plus de 25 ans na mobile nga tondo botate mais to bonde la kuna nzamba ebisinga na bima na kutana na yo ka ndo lati boy opesa nga mwana ngabi o phénomène no mona abi nzamba tindinge pa no pesa nga mwana to sali plus de 25 ans na mobile nga to luka mwana to zo mwana te bana nga pasteur mais to yena ngomba to bonde la nzamba ebisinga ke yonde opesa biso bana biyo te mwana moni mobile na uti kuna yo ya atunga yo chancard te ngabi obi komo la ndeni webi nga nasko na bayiba tamuyibe to yibaka le kato mukuna yibaka to samba na idée za te pas peut-être za ga tellement belé na bi on va chancer t'habiter nzamba tini biso pa na ba kola taka boy na kiloto pia biso mwana ngabi ngana ni pasteur ngana on passer dans nzamba osani ngabi te ngana ma ngamnanga wasko mera na mokeni ngabi mera na olimo na mutu to no ke no ngabi te so bonde pona biso te to ti côté parce que nzamba tini biso pa na yo directement na oki na ngina sambela pona na bisava pour me date na bonde la poni tant na bonde na oki moto na singa bango mai na ibola mai ate pesinga mai na jima na bonde pona mai wana na pesi mama na meli na binzambi pesa bango mana loboti bango pa na ngata ngomela mai azwa zemi na pesi mama na mai ya meli mera na komila omela ka mai boya sex na ye amoni nguma nyoka e bimi directement na sex na ye botango e bimi ngabi oto ba kisa ngina kima pera na kenga biko kinki mate bayebi sa biso er nyos ke moi sina ngata na nyoka la libumba tena libumba ngabi nyoka mina nzota moi siba voti benga bumba ngate toni na mubanga asina ko banga te azwinga wana to kina ngata mano tuna nga vina nga la c'était nga nga fazer boya no yekila nga mawa azwi 5000 francs kabeninga ta kabeninga tema na akotinga na zama moni bato bano sambele belenga bi bon lokwa bato ba sambela na tika na ngani na loyiba kitoko to bondela na yibi moi saki na kimi nango to ça parce que na lelisi bato luzisi la na 2 jours na beta na luzisi la bato ba bondela kati téléphone na bondela nga na beta ba lebe pa na beta téléphone na kimi nango na comme ce qu'on a moni ce qu'on luzisi la na yiba bien par rapport à libanda
donc na tikene nga sikone na zamba luzizi là parce que bato bavanda ko balala wana bo sambela na koma na okuta so ba français mo misato kata luzizi là wana to mo sangana bango donc so ba bonde la so to yibi téléphone bo sambela to yibi sago tawe mo 50 000 tawe mo téléphone uteki donc comment penda bien parce que nga ndo lugala siko yiba pona lia na zala bien papa na obeta 2 jours place wana na kezamba la ke yiba la yibi père mo be téléphone ndoande père mo anobi na papa David aki bato bano kenda dans luzizi là bato bakenda luzizi ba yiba papa David wana père wana yo munanga tanga moninga la ndinga baba kanginga to bakenga wandu betanga boto ninga téléphone wana bazwa kuba kolega la ba paye ba passer ba betanga na zamba ya niveau bakanginga bakenanga na zamba wana pa David avandinga tu yo vandi wana no bete peli sona pa David ndio lila singa sa yo za ndambe fo vanda boye directement père wana yo ya on a sambela pour na 2 jours wana pas David faut vandi sa bono on va prier on a va prier on a promesse spirituelle mais dans grâce anta makasi boye parce que papa David ala kula la wana to lena papa David na yiba papa David na butu na yibi 50 000 watu ba ko pesa mbonga atati wana na yibi buna kimi na zongi na zamba etango na zongi na zamba ko yiba ka bongo na zamba papa David siko ndo lukisanga etango ba ndo lukanga wana pe na kimi na zamba na musika so mwana ndo ka bonde na ela yibi na kimi na bata mina na libanda cité vex wana na yo sala mokinanga na kata cité pum cité vex na yo koma yanki wana plutôt les pères on a payé quand lukanga wana muna ngati ya quand lukanga muna ngati et dernièrement je me suis nakena ndina kenda oyiba ka bongo puna kutena père wana père na koina makulu nanga isinga to kendo sala test na mwasa na zimi plus de 25 ans on a beau tati bete na une histoire vie normale no bete ni mama biso daka boye na bota qui passe c'est pas la vie non kitana ye nda zwanga akena ngana ndaku ni église na ye ndaki na ngana église na ye ini mutalo malgré qui yanké malgré qui moyibi zwinga akena ngana église na ye asiporter nga bisinga biyo na grâce de makasi fonga na cadre boye pa abisinga folo ngana délivrance na ye première té tema na komeka kufanda wana na ngaba na yo sala to na ovana ngaba wana na okutana ba yanke musu wana to klesi mokili na biso to komi na 7e bataillon 7e bataillon te uti na kati ya 4 à la Zambia katabale 7e bande ko boyoka na ngaba te osala mokili na biso katabale to boti ba peut-être 7e bataillon pa père on so mo lukanga bon avant ça na mokili nanga ya rane temps yo tikanga place wana na otikanga na yitanga na église na ye bande ola na kati église ya papa na kati église na ola la bongo na yo mona na yo faut ça la délivrance parce que na kina ndaku na ye tanga lo ndako ya na église na kati église to la retraite na kongola ba serre ba téléphone na yiba téléphone so ba serre ba kino ba sac ya mbongo ba yakina ngo pa na yiba ngo buna kimi ta na kimi ko kima na kimi na komi na libanda na komi na ngaba wana na klimo kinanga ba kata bale 7e to mo sac ya kene biso na mabili wana kote na ndaku ko yiba donc kimu yesu makasi parce que na kuta kirili su wana bando yiba jimu na kuta na bishop wana pe wa zakita to wa kuta kinga wana to na kuta na dila singa bi papa na lukaka yo ko bangelo côté ba téléphone na yo côté de porter ta vie na yo parce que ngam na sambela pour na zwa mwana eza vie na baba lundi ko banga ba bia seke lo eza ko pe de kufa na zongi na kati église tango na zongi na kati église singa foni kana délivrance ba obondela papa na kati butu na beta bango 25 chaises ya plastique apesa masa mo azaka na te mostre to iba kita pesier ba kiti wana na kinana ba kiti wana na tongo bala muki ba kiti bunga pasteur lakela ngabe la vanika wana na bi ngamona tati gene na bi ba ngam na ibi ngo na kimi lisusu ta na kimi lisusu wana ba timi bando lukanga pasteur wana yemuka jo lukanga aza pe chata ada je me suis na temi na prince na point 0 na commune ngaba na charger mituka na kutena yeli ngani boswana chasa nzamba na posa no sala nzamba ponda mazo tungisanga vers yo sale fort zongela nzambe ya ko ngana église yo tale pile pinga ipe ate na pokwa na ete so akuta ikala nzela boy na bi pena na pantalon la tate ça va jimonga somilo pantalon zo 10 000 so pantalon kebo ba ngo kwiti o église pas je me sois zonga pena lo boku boto na tine église ala singa église to ba ni délivrance na nga pray imaginez passer l'eau délivrance na butu na tongo mi pense que yiba passer l'eau délivrance ba selenga depuis de 3 fois imaginez ba selenga délivrance muli mo ba zo nga yona ngali dusu lidusu da kombo no benga na kata kiyanki nga pesa ka kombo mais tant ba selenga délivrance ba tuna yona ngali dusu au compte na kota le jour ba pesa ka ngako yango faut faire beaucoup de choses ba comme to pesa bana na ba kombo ba porter
na sima kombo nyonso ya kan esprit e contrôle kango yango moni ngabi tu mananga la kaso na zoksi mutu te na yoka bien te ngata bokangi porte ndenge nini so na bi dusu efungama e ba no be anga li dusu ba pempe parce que ngati dossier na simena ndo lega tena ngo zokisa mutu simena ba ndo lega tena ngo ba no be anga li dusu ba pempe et tant que ça n'a pas de délivrance, il y a des dessous. Quand tu as des gens qui ont les gens appellent ça comme on a kotaka. Bah c'est une délivrance. Zamba yo kamulanga. Et tant que zamba kamulinga, na yo senti deux personnes dans baye. Na moni bat balai tinga veste, na butu na lali na moni bat balai tinga veste, balai tinga manette. Et directement mis sur mon lit me fouami, ma toi mon lit me fouami. Na bandi au travail na kati église wana chez Bishop Patrick Mulombi. Na bandi au travail wana pas capé singa baptême, ayambi singa Yesu. On ne travaille pas naï. Et comment que jalousie nous t'apporte comment travailler pas naï bah on a ngana comme na do prophétie ma kasi. Et bah comme ils sont prière ici bah mo tourner nga. Bah mo expliquer bah ndoto na bango bah on sambela pour avoir une solution. Ce que père spirituel là qui nga comment que la jalousie. Après si communiquer l'église abi mutu nyonso ke na ngana sambela pour na ata modi. Ah, la vanille mon abia na prier le soutien, on sambela soutien. Imaginez mon temps au thé à beauté, au thé au franc de côté, à zo franc dans la nuit, c'est 10 francs, vous avez que vous avez son liaté. À 10 francs peut sauter. À 10 francs peut sauter. Après nous maltraiter yo. Donc comme nous va na guerre, prière ici, ils sont aux cher au bano thé ya. On va dans ça pour la pour l'église mobima. So yé bon go c'est pelaté. Et comme n'entend moi ça que sont aux prophétie ko beta mon église té, faut bisa ngamoko. Voilà. Ngamoko na transmettre ba toi. Si comme Nathan moi singa bi chansa ba ko mi balé ba chata place monté yo bima ki ndo banda musala na yo de temps na line na butu na moni nzamba bimeli ngai abi singa bi chansa mission na péché ezali délivre ceux qu'on a traité à la mort et celui qui va te gorger sauve-les zo fungula tant on a vu fungula na ki fungole kotinga na maboko abi fungula na péché yo fungula misala bato za kokangama fungula ba via bato yango na sambeli na hernion sozo la ngai yo mutu wana problème musala on a problème santé oye kangama na fungoli yango na komona Yesu nzamba pesi na fungula bikende fungula ba via bato fungula mabala fungula misala fungula ba chance na suko nango na mona light na bilamba ba docteur ayabi singa bi mutu nyonso na problème maladie problème spirituel o kangola yango moni so balancer vidéo oyo ba ina ndeko azaki na problème matoyi abanda yo kate il a fait plus de 20 plus de abotami normal mais tant abotami normal ayoko que ça âge il y a 3 ans mato ekufi oyo kate olo baté mo be kimi ayoko mana âge ya 12 ans plutôt ba 11 ans maman bango yo yana l'église tant que l'église ndo sambela ndamba ndo détail ba prendre ça nango so balancer vidéo oyo au moins ba image ezalia on va mettre ça à la fin comme ça to aussi qui ça na tant na simbie na matoi na simbie na munoko mwana mukie maloba pu efungwami maman na bango ya mbinga pa bango ya mbinga baza papa na bango yewana na maman na bango azawana aya ya mbinga na nzoto. Je vois beaucoup de sortes de miracles dans ma boko na ngai yango zo mona même si maman oyo asali plus de 30 ans na mobali mano botati mais tant baye na sambeli pona ye mabota le seni efungwami mwana mimi na maboko témoignage yango eza vivant mwana mimi na maboko wana non aye poste non prénom eza kombo na nga mais moko musu no abonela binzambe ndenge olakisa bato ba famille na olakisa nga makambo famille bato mais pourquoi olakisa nga la sanga tani ndekula nga moko na famille na yeba et tant no abonela nzamba yebisinga papa ona kotinda liboso no ne papa na yo maman ona kotinda liboso de maman no bandeko no ndeza église ona pesi yo au moins au détail makambo bato normal obeta ba prophétie exact o sakola pour parce que na masalanga capacité mutu akanga via mutu pesa na ba kombo ate loko ne bungi na koriato ne site loko ane ezali parce que na bapesanga ba capacité wana makasi na bandi osakola pona mutu wana na zito boda binzambi lakini imaginez nga na kene ba prophète musubo boda la pona ba isanga ke mama botinga ba ndeko ne to papa botinga ndeko dai bata mutu moko na famille. Voilà, donc je crois que on est en train d'avancer. Là, c'est un témoignage de notre frère, prophète Chansard. Donc, je crois qu'ils ont une expérience. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, partageons de temps à autre. C'est vrai, Dieu n'est pas seulement un Dieu. Dieu n'existe pas. Les gens doutent.
il y a quand même des gens qui peuvent parler de Christ. Betil solo nzambe, au fan yo bituni marambo eza solo, il y a lokuta, montage, tonine. Mais ndé na lobaka on ne peut consoler un orphelin que c'est lui qui est orphelin. Pour consoler mutakufi la tata to maman, il faut ça mutakufi la tata to maman pour il va pas wana. Alors je crois que c'est là qui ont vécu ma expérience dans Nzambe, bah qui ko douter parce que bah quand même comment est-ce que Nzambe a ça là makam. Aujourd'hui, nous allons prendre juste la première partie de ces témoignages. Okay. Alors, Togosu qui a pour un témoignage, prochainement, tu continues parce que tu vas aller ébélé à poser là, mais va continuité, mais avant tout, alors je crois que Prophète Chansa, tout ce qui est là, en quelques minutes, 2-3 minutes, pour Natina, Nako, ça un tout dernier message là-bas en Nzambe. Je te promets très bien déjà, d'ici 2 jours, on va reprendre la deuxième partie. Il y a témoignage. Nasuka to Kabwana. Na témoignage ya bandeko oyo oti olobela tout à l'heure. Merci. OK, bien aimé dans le Seigneur, ti kanzamba lola pambula bino bojo okazo kolanda prophète Chansa anti-sorcier na télévision na bino partout dans le monde. On a mina bisabino zaka bo perdre kondima na bino te. Et Nzambe asala la Bible dit que rien n'est possible à Dieu. Nzambe azwanga pendant 9 mois na zema mutaliboma. Aza capable pe opé solution ba problème na yo. Nzambe atindanga na mokilo en fait que na sauver ba vie abatu. Nzambe wana tika lobongo na te. Aza capable ya ko changer vie na yo. Yo tozo ko la problème spirituel. Mama Moussa on a pour ma bota, on a pour ma maison les que l'on comprend en côté. Et Louko va pourquoi ma caméra simbate, Louko va pourquoi ma caméra qui est de sauter. Ben un prophète, ben numéro d'anglais plus 243 82 53 62 106 082 53 62 106. Ben un mosakolina ko sambela na ko sakola pona yo. On a pas pour maison tungisa, on a pas pour traiter les camou bien, faut ba souk sa malade on les années. Pour moutoir soit délivrance, il faut moutoir ba pourquoi ma caméra simbate. Oui, mais c'est moutoir na sima bitumba na yo zo kanga on a ba programme spirituel benga na ko tangelo ba kombwa bato bana sima bitumba na yo ezalaka bien ko ba to abunisa vile ko ba nene ko sambela ezalaka bien tongo makambo esimbate oui ba pourquoi makambo ngé simbate yango zo mona Jonas na kata masuwa ta mbonge bandi ko ningana makambo yo simba lisuta kata masuwa babi mbonge bandi ko ningana bandi ko ningisa masuwa bandi ko lela bandi ko bwaka ba objet ngo bazaki na masuwa ba mamonika esimate mutamna no bonela ndenge na moni mambo esimate abi non boeto sangana to tirer sort to ba qui nous a tiré ces malheurs tango mona mambo esimate ko fana to ko na maboko webi diable et loka libota bu sa ta conscience mutamona age pour ça libale ya te trouve ça normal mutamona mambo ça le esimate o trouvango normal et loko liboso diable bu sa bana za conscience diable va neli conscience na yo o mona bando kota la libala bando kenda poto wana o luka mikando zoate bando fena simona zo mikando pourquoi yo zoate. Benga prophète, contactez prophète. La Bible dit que rien n'est possible à Dieu. Nzambo abatelanga pendant 9 mois. Jésus. Nzambo abatelanga pendant 9 mois na mutaliboma. Mais infection ndenge na ndenge. Taka mutaliboma on na fulu. Mais infection ndenge na microbe ndenge na ndenge. Na kufate. Mais nzambo na tikenga na mokilo pour yo solution ba problème na yo. Nzambo apesanga fongola, na fungola ba via batu. Na fungola misala batu. Benga prophète, solution ezali. Tikaza balola apamola. Plus 243 82 53 62 106 082 53 62 106 Tika Nzamba Lola Abambola. Maman a dit que beaucoup d'années à Bota, si pas moi. Mais t'as pas été au samedi, tu salé servir comme à pêcher moi la boule. Il y a mon nom n'a pris les airs. Amen, va ensemble. Et si tu as un peu de temps, tu as pas pour la bonne. Amen, amen. Église tellement nicolo pour être M. Poussani. Papa, est-ce qu'il s'est poussé dans l'homme de Dieu? Amen, amen. Tu as ça la service à prière, tu pas pour la bonne. Maloba oye kimaki ezonga na munoko na ye. Je parle aux qualités des prophètes que je suis. Je prie le Dieu de mon appellation. Na kombo Jésus. Amen. Le nom c'est qui? Keina. 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 Acclamons fort pour le Seigneur. Keina. Acclamons fort pour le Seigneur. Kakanema lobane fumami ya yobe fumami. Kakanema lobane fumami ya yobe fumami. Keina. Keina. On va y va. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Kaka ndezamba fungoli malobane ya yobe musale fungwama. Kaka zambe na fungoli malobane ya yobe mabote fungwama.
mabota nzambe na fungoli ya yo pe fungwama lelo. Na sambeli musala no lele fungwama. Na sambeli mabota no lele fungwama. Lenda raba bosheke. Mama Tanangai. Mobali na yo mutasala ki ebo pa baby c'est na sorcellerie. Kolelate. Il est prévu à Bomana Yomoko. Dans son monde, il faut pas opérer au mion. Et ça, bon, il faut pas opérer au mion. Ce qui va opérer, qui est que mon ali au kufa. Parce que mon bali, on est déjà livré qui n'a pas de la molili. Na sambeli na récupérer na mabonga bato bagoti sakio. Amen le kufa. Na récupérer na bato baloka finaye. Na récupérer na bando kalibota na yo. Fumo la bongo na yo. Maladi ozoli moi lelo. Je prie dans la simane ba ile yaka. Maladi ozoli moi lelo. Je prie au nom d'Adonai. Zamba lola. Nzambo ya zwanga na sema mutaliboma. Le Dieu de mon appellation. Nzambe wana bongwanité. Na sambeli ke miracle. 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 Fata. Shandara kata mabro saka. Et kata yu sabra kata yu sokoto. Au nom de Jésus, je t'ordonne toutes les puissances négatives. Sors. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.